Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso. Voilà. Salut. Bonjour. Bonsoir, la grande famille. Bonjour, bonsoir. Et dépendre quand na air beaucoup yamba vidéo na biso. Na banda kuna bino, na ba poste téléviseur, ba téléphone et pourquoi pas na ba laptop na bino. Voilà. Les anga wabino BBC Mpoi TV. Kota aimer partager. Ceux qui ont la liboso s'abonner et ça vraiment biso bien makasi. Plaisir nanga eza juste ka keno tokutani susu na journée ya lelo. Eza pe na makasi na biso te eza juste na mawa ya nzambe. O ba kufi toza spécial na miso nzambe te. To leki bango ne loko te. Alors plaisir nanga eza susu famille libota tokutani susu na journée ya lelo. Alors voilà, kota aimer partager quand tout ça là, merci. Na bande konyonso o bazo considérer musala. Merci na bande konyonso pe baza ko benga baza ko komela biso. Voilà. Que mon Dieu vous fasse quoi? Du bien. Voilà. Bande ko je quoi titre na biso bomoni photo ya miniature na biso pe bomoni famille libota shalom. Et les Péchalov, bonjour, bonsoir. La Chine, bonjour, bonsoir. Et les Dinachou, voilà. C'est la famille. Bandeko, je crois, bon, mon titre, bon, mon IP photo et miniature. Alors, toujours que non, Irataka T. Toujours la film na biso ya assumé na belle vie télévision. Oh, biso nyon soto yebi idéologie na biso eza focus. Ozi anon natala awawa parce que famille Libota, vous vous embriez trop, Mikolo. Trop penza, vous vous embriez dans un bâti pour nini. Il faut savoir que non, lorsque le film a sikekoti, embriema ezanga kate pour nani, pour na ba kotsabino na distraction. Bomoni. Alors, le la biso mission na biso eza que non, to soutenir belle vie. Na kota la ba film, nde vraiment ya motuya. Oyo biso tokoki ko offrir ya kota ba film na ye. Voilà, l'obi total qui deuxième épisode, il y a titre na biso assigné, je crois mutuna mutu amonaki tableau ya mutuna mutu et c'était vraiment ezaki vraiment bien. La grande famille a nazota la na télévision na moni deuxième épisode tout ça juste na 36 000 cas. Hein? 36 000 views. Ce qui n'est pas normal. Premier épisode est BT 61. Deuxième épisode, ils en a 36. Ils ont make sense. Ils ont vraiment comme make sense. Non, il y a des familles libota. Tous en nombreux. Pourquoi pas peut-être filmer ce qui est côté lorsque il y a des télévisions de 16h30. Tito Lamouka. Tout coûte à 50 000 cas. Tokyo Salangote. Poto pese sous banguna sous tension akoloba ke no film ezokota bo tibola la na tongo bolamuki bo 50 000 cas. Bino CP sabino te. Non, mission na biso yango wana. Mission na biso yango wana ya focus. Voilà, deuxième épisode de Leka Kilobi, tout le monde qui déjà Papa Serge et pour nanga déjà na ciblé déjà maman Hélène Oyaza auteur ou encore Mopanzi famille hein. Na ba prière peut-être ya lokuta sert en crise pour nanga. Voilà. Toza yesu sona ebele lelo ba deko ba batala ki film était beaucoup tabotala. Beaucoup tabotala et ça vraiment bien. Lelo to sta troisième épisode na biso. To éviter so ibelvia comme épisode na 10, na 12, na 15 et bikai. Alors, to éviter que non délégation ya Bellevue télévision eza na Lubumbashi. Bake ko sala bake ko tourner film moko na Lubumbashi o ngamo pe na lobaki yango je crois na émission mona sa ki lobi na poko na lobaki non wow Bellevue memi biso vraiment world hein? Vraiment équipe et mati penza pas ekiti na Lubumbashi ba caméraman ba artiste et voilà Linda père kozala na tournage wana c'est-à-dire que non tension ça va là-bas hein tension ça va là-bas bo préparaka déjà bah
soki mungwa ye soki bakoka ye bao tension mataka ye boye baka obukumila bao tension kitaka boye baka bo prépare déjà le obumila parce que film oyo bake ko tourner na Lubumbashi bandeko film wana eko taper lisusu makasi parce que tokozala accompagner na baleza ba kwiti ya kotala film wana parce que batala kabiso batala kana nani na ba fenêtre batala kapisa na ba fenêtre c'est-à-dire que nos films wana tozana bien kutu tozana bino problème te tokotala biso nyonso film wana voilà. Je crois la grande famille titre bomoni photo ya miniature na biso bomoni wana eza poutine de l'écriture toza wana ka sima sima to tikate toza toujours wana sima sima et notre artiste nani Alex je crois film ya suka oyo Alex a tourné qui na Belle Vie télévision ezaki film nini ba titre oyo ba titre boko milanga oh bazaki mapasa na Naomi Gungolela ya zaki vraiment mal à la tête wa bandaki azolia bazoka azolia chepis azaki vraiment très impoli envers ba parents na ye bino nyonso boyebi histoire wana boko milanga titre ba titre leki ebele titre zaki nini nzambi na ngai na bosani titre boko milanga alors elle avait aussi tapé très fort na film wana azape artiste a joué kapé na ba film ebele na Belle Vie télévision a joué et puis elle incarne très bien ba rôle na ye elle est aussi à féliciter voilà vous allez vous demander maman bébé c'est nini lisusu na Alex non vous savez bandeko parfois naloba toujours que non naloba toujours parfois tozela kate kaka mutu asai nini achezolo likolo nde toloba ba bien fait na ye. Moi, je préfère lorsque Moutaza vivante, bolobi, bola mounaye. Mais tout le monde a que non. Batu baza juste on a pour la coupa kolaka moutou salité, kolobaba mensonge sur la personne, ça fait très mal. Moi, je me demande du sous à koloba que non. Voir Babilo Konyon Sobozo sala sur les réseaux sociaux, sur Belle Vie télé, sur la personne de Belle Vie. Bokanisa kanini, bolinga kanini au juste. Que abima na sa moyi oyo tondenge nini bokomi banzambe elobi ye moko moyi etanelaka mutu nyonso butu pe etanelaka mutu nyonso voilà toza wana te pona polémique je suis venu juste kaka na sepelaki na intervention mais même pas intervention na maloba ya nani ya Alex sur la personne de Belle Vie toyebi ke no toza batu lobito yebite mais le temps où on a monaka bon ba théâtre ou encore ba film on a monaka Alex et puis na talaka pe ba challenge na ye ba biloko na salaka sur page na ye à TikTok tu sens que non aza film moko na nous elle est spirituelle asambelaka elle a la crainte de Dieu en elle de deux aza mwana moko azwa éducation atanga et voilà sikoyo maloba oya lobi awa sur Belle Vie azaki na live maloba oya lobi sur Belle Vie et sepeli singa ya kotala keno il y a d'autres personnes bazobima pona koya ko détruire Belle Vie et dans batu mususu bazobima pona koloba kaka mabe pona Belle Vie poka batu bazoye mabe mais nzamba tikali nzambe ata boko telema mibale misatu bazanga koya ko témoigner bolamu ya Belle Vie te ya mibale misatu ata bo sali bo tondisi ba stade ngo obo kyo fingana mais mibale misatu bakozanga koloba bolamu ya Belle Vie te. Voilà. Tout la nana nous maloba ya Alex sur Belle Vie et toujours na ozongi la bino. Voilà. Amen. Na mamsu akota ngote. Donc vous voyez, ça soit les sika salut que va pesinga en tout cas les tout ça batoka ba Poutine. Non na kotika la ka ko kanga motema te ko senga kai merci. Mutoka mama Belle Vie na ko kanga ka motema te ko senga kai merci. Ozana elobeli ya artiste ma belle courage. Merci beaucoup. Belle Vie Poutine na ko kanga ka motema te ya ko senga kai merci. C'est une dame on a carrière nanga a sali loko o yemo peut-être a éviter ka sali. Bozolanda non daté. Je crois la grande famille Bozolanda soki bakotele mabaye balobi mabe ya Belle Vie ya lokuta baoyaka pona ko salir eza na batu oyo bazoyeba ye aza nani na babomo na bango elle a bien dit
akozangaka jamais kosenga ye merci. Bozolanda to continuer. Muta benga yo. Bazwa caméra batie liboso non. Yaya. Il faut ça malika na motema ni asima za motema malam. Donc déjà mère Bellevue na monde à Saint-Bouye a découvert ngati. Quand je le dis aïba ngati. Na ya na kaka na restaurant mère na tourner. Avant qu'on a fait une tournée, on a un restaurant, on a na bayana na basina, tout. Bah luka figurante. Atalinga, abi, on a besoin figurante. Donc quand on a besoin de mère. Azul la liquide, la tournée figurante. Moi sur la tournée, tu tournes déjà? Ma oui. Ah, ma ouais, je tourne déjà mère. Et bandi la wana. Mais balilo yo. Soki nzambe asali que to koma bisika to koma moto azanga ba erreur na ba défaut na été elle reste pour moi une histoire et na okina ko fomona motema ya fomolela kinga ana bani beleti chaîne ana bani belé entre autres bandeko bazakuna bandeko na pesi mbote mingi na famille libota je vous aime beaucoup bandeko na nga bayana ngai ba papa na ngai ba te belé bazakuna. Je pouvais ou ne pas tourner et rechanger le route. Mais c'est-à-dire qu'après sur la liboso, après sur Yami Balé, mais moi je ne suis pas parfaite telle que je suis là. Bonjour, Nganga. Je ne suis pas parfaite. Surtout moi, mais ce qui est vrai, tu as toujours que côté madame qui toko est dominé que côté madame. C'est une dame où je peux le dire, peut-être que vous comprenez la grande famille. Boyo Kindenge, Alex, actrice ou encore comédienne Alex Alobi, par rapport à la personne de Bellevue. Nous, on a plus besoin de témoignages à Boye. Toza wana to ko applaudir ba témoignage à Boye. Parce que ceux qui sur 100%, tout le monde a peut-être 60%, voire même à 75% bozo bima pour quoi détruire moto. Bandeko, est-ce que c'est vrai le bozo sala? Est-ce que bozo comprendre le bozo sala? Non, tout solo là n'a pire esprit. Et ça témoignage moko oyo bandeko, il faut tout le belango par rapport il y a autre monde sur les réseaux sociaux. Et ça la bandeko mususu ba ina Bellevue. Kaka pona biloko o bandeko ba opelisa ba caméra. Je crois na yebisa bino toujours que no biso tozwaka ba appel. Vi peut-être kaka ya ba promotion na biso ba mususu ba ki ko s'abonner na Bellevue télévision. Voir même atana ndeko na biso a famille libota o yaza na TikTok na ba séquence o yazo kata. Au moins na batu bazo tuna na kaka na ba séquence na batu bazo tuna. Eza titre ninyo, eza wapio, vous comprenez? Et à ce temps, il y a qu'à diriger encore, il y a qu'à indiquer bateau à l'obakeno, et ça na Bellevue télévision boé. Oh ok, na qui mamba on koke kotala. C'est-à-dire que non, bateau ebele baza détruit, kolana na malobe belé, oh bateau ayaka pona ko détruit Bellevue. Or c'est pas Bellevue na o bazo luba. Bandeko, mutu nyonso azala na bolamu na ye, mutu nyonso azala na mabe na ye. Mais pour nga na okyo lobakeno, Bellevue azana mabe na ye mais bolamu na ye eleki ebele. Et na bolamu na ye o eleki ebele, nde place o penzamba batelaka ye, nzamba bundelaka ye. Na monde ba artiste lelo. Na bano ba obima lobi lokola ba Alex oyo. Bana na bazoya déjà na idée moko boy na mitu na bango ya kolobakeno, monde to okota ba serre, ba yaya ya liboso na pta ba osa ba bêtise. Ce qui passe à moi, a éducation, aïe, a eu espace, a eu chance peut-être que non, à jouer, mais l'obi peut abîmer à banjo finga. Si que ceux qui bino batu bovanda na Bellevue kala, bozanga ta ko témoigner bola moi mutu ata ya muke oyo. Ata ya muke bozo sanga ko témoigner yango. Tout se paie ici-bas. Alex, c'est-à-dire que non, ceux qui te lobby bien, mutu abimisa Alex ezaka nani Bellevue ponanga, kolana na histoire ninga lobby. Donc il y a lobby abotama ne loko wana na kati na dès le bas âge. Si ko bo imaginer na Congo wana ndenge ba artiste ba koma ebele, nani ko bengisa yo? Po bima.
kala ba artiste ba ndako teka kutu ba nzoto na bango pa ba producteur po ba kotisa bango na casting to yebi yango très bien aw ba ofuto te me yo moko omi teki pozo ka visibilité ba kotiso na casting lelo eza mukuwa parce que batu ba wele la akende ata Belvia benga ye tangu Belvia tinda nani ya benga ba artiste ya kolwa keno o naza na besoin na filme moko boy ba pesa kanzambe merci na lobango akyo banata mbangu azoke olata ta lipapa na balabala kimamba parce que ba bengi na Belleville télévision mutu o bino bozo ko détruire mutu o bino boolo ba mabe mais ba artiste ba ciblaka kaka Belleville télévision akoba keno soki na niati na Belleville télévision eza lipamboli nanga eza lipamboli par rapport à quoi eza lipamboli par rapport à keno akozwa visibilité ba ko découvrir parce que eza Poutine pourquoi les écoles ce que leki na nzela ya Belleville leki na Belleville télévision okozwa moi caché moko boye kaka na carrière na yo ya koloba keno na leka na Belleville télévision parce que Belleville ce que leki na oza artiste o lekaka et o jouaka na Belleville télévision c'est-à-dire que non Belleville assez atalio al moni que non ya awa ça va pour ya ça il a sentiment te boyoki Alex alobi que non akene qui n'est juste un restaurant. Lorsque nous avons un restaurant, nous avons dit que nous avons un restaurant. Akene qui na restaurant. Akuti ba osala ba tournage, ba osala banani na bango wana ka ndenge ezalaka. Et Belleville azaki na besoin ya figurante. Atali a proposé ce que ko lobi mère Zwanga. Boyoki yango na lobi yango te. Soki toki obandela. Donc vous voyez, grâce à son équipe, salut Kevin, en tout cas, tout ça, Poutine. Donc, merci. Maman Belleville, merci. Osana Elobeli, artiste, ma belle courage, merci beaucoup. Belleville Poutine. Merci. C'est une dame qui a carrière nanga. Asali loko oyo peut-être ayebite ki asali. Bandeko boyebi pourquoi le bi asali et loko oyo peut-être yemoko ayebi oyo asali. C'est ce que je viens à peine ya koloba. Ba artiste ne bazawana malgré balingela ka Belleville manani basala ka makita. Mais souci soué na bango ezala ba kota na Belleville télévision ba joua ka na Belleville télévision. Ibutuye oyo awa. Oye oza na besoin musala kende luka musala na ndenge ya bien ce qui espace no emonani bakopesa yo mais yo ozoya na flatterie o bando kofingela mutu batu non atindaki yo te pe asengaki yo te nga nazokamwa batu o bazoyamba ibutu bazozanga vraiment kozongisa ibutu na nzela nazo comprendre ba soi-disant ba chroniqueur o bazoyamba ibutu na comprendre bango te donc ozoyamba mutu oso yebi déjà que non azamabe asalaki mabe bongo tendenga kenaki nango mais bo pesa espace kaka a continuer kolobaka toujours bêtise yango ki panzi musala ngo ya biso ya ki chroniqueuse eza na sens te yamba ibutu solola na ye pesa ye ba question moko boye oyo kozongisa ki bomoto na ye akosilama na plateau. Mais non, au ticket aloba di n'importe quoi pour yo yebi que nos visibilité ba kota la yo non, bo sunga communauté te, vous les chroniqueurs. Bino kutu bozana bakina na oyebate. Ibutu ndenge aza mutu moko boye yambi na plateau juste ata 3 questions akokangama, akokende mulai te na ba bêtise na zoloba. Aimé ba chroniqueur o bazo yambaye, ba plateau o bazo yambaye, ba otaka intérêt na bango et puis ba détruire sous communauté. Ba ibutu na ba okyo lekepa ba papi ngoma, ba papi mboma ba olekate. Yango wana to mona ke no ba chroniqueur bino pe bozama be. Ibutu aza ingrat, ibutu aza hypocrite, ibutu aza mutu moko boye ko okoki atako ko supporter yete ko vanda ne pendant 1 heure. Il est problématique. Il est vraiment problématique, je vous dis. Na ba ndenge azobima bazo yamba ye. Soko za souple ko comprendre que non mutu aza mutu moko o meme pembeni na yo te.
C'était avant-hier. Tu vas na père à ma petite. En passant kaka na moni sorry la grande famille. Otala. En passant kaka to moni bayamba ki pa na. Je crois les garçons ceux qui ça nde amemaka pe ba problème et pas ba artiste. Ya ezaki bazaki na mama epela baswana ki pe na mama epela pe abimi akati alongwe na émission. On est arabisé les mama epela. Pour mes ententes kotaki. Total na père ba petit elobeli kaka. Ya ibutu na ba comportement na plateau boy. Père à Bapeti, il est problématique, ces messieurs. Si lorsque Moutou Oyo, il y a la caneka, il y a des informations, des news, il y a mboka et tout, il y a des politiques. Mais en passant à Koutinga, dans les autres locaux, moko boye, pas à Kotika Ndenge Zalaka, Malamoko à définir pe Ibuto. Bato boye, bato pousse à pembenité. Oza mobali, mais il y a façon Oyo. Bongote. Ce qu'on a zomi tuna, ni nezanga kabino lorsque oyebi keno akena ngoma be. Bomoni keno a indi sikuna bobanzi ko benga aya koloba loba po bino boza un avantage à kozwa ba vie ba futa bino. Ça c'est la méchanceté. Bon sunga pe ba artiste té. Et faiblesse et puis ba artiste pe ba yebi ba chaîne il faut ba leka ba kende koloba di n'importe quoi parce que ça la ba chaîne ko leka ko kende koloba buzoba té. Po ba biso mususo poto sana ba kini té. Na koyamba ba question beaucoup to kima oloba ke no chaîne na olekate po ba question na obeto ba question moko boya ozo nso ki bo moto lorsque tozo mona ba bêtise ozo continuer c'est parce que na ba plateau ngo bato ba oyamba bango baza pe batuté des questions ka akokanga mapema wana ozongisi epeza otala ke no bato bo eza passé. Bref, la grande famille, naiki apona Ibutute, naiki pona Alex. Témoignage à Kitoko Oyo APC Belleville. Dernièrement, namona ki a joué à na ba chaîne mususu hein. Mais azo reconnaître Belleville. Alors Belleville peut-être ti le loyer bakate lo kwa sala na bomo inanga sala na vinanga. Ce que lobi okota na mozino ezani na sala na vina e apé sa visibilité. Du fait que joua na Belleville télévision azo makambo azo visibilité o bato ebele balukaka alobi yango baze belé bana baze belé oye moko performaka ezaki pe grâce na ye parce que lorsque bato peut-être bazo lukata ke dona ke ko joua te pas Belleville bino koto bozo ko benga ndoki bino koto bozo ko détruire bino bo c'est la méchanceté gratuite bandeko tolanda razwa caméra batie liboso non yaya il faut ça fonza malika na motema ni asima za motema malamu donc déjà mère Belleville na monde scène boye a découvert ngati comme se le dit aïba ngati na ya nanga kaka na restaurant mère na tourner avant qu'on a senga na tourner na restaurant fanzi na bayana nga basina tout ba luka figurante atalinga abimana sina pona abike no avana na sina pe na mona na ngai ete bomoni makambo eza pas Belleville soko ni atika pas Belleville aussi visibilité on a besoin de mère j'ai la liki na tourner pe figurante na soka tourner tu tournes déjà ma bibi ouais je tourne déjà mère et bandila wana mais balelo yo soki nzambe asali que to koma bisila to koma moto azanga ba erreur na ba défaut na été elle reste pour moi une histoire lorsqu'elle dit elle reste pour moi une histoire et ça dans le bon sens kolanda ke non à partir à Belleville télévision azui makambo ya koloba ke non azui visibilité to découvrir ngai mama BBC ne naza bandeko naza nanga na bikota kota na ba chaîne na batute ke no mina kota ka no na patriaka nga na yebi nanga Alex kake pa Belleville na yebi sabino ya solo nga na yebi nanga Alex et pas Belleville bon peut-être nazalaka famille libota natala kananga kaka Belleville télévision plus et puis na tiaka ka mingi na ba
ba comédien o ceux qui filme koti il faut na vérifier comédien nyonso artiste nyonso azo jouer na otala rôle na ya ok na ngondeni ne bon nga na tala ka ba film à Belle Vie. Moi j'ai découvert la dame na Belle Vie télévision et surtout film on a pe ba tourna ka les sous bazaka yé les trois ninjas yé nani c'est qui la dame Naomi Ngolela na ndeko na biso mususu na ya mwasi yé peza kombo na peza ekimanga bazaki bazo enferme bazo kanga mibali na kati ya bandaku donc bazaki ba ninja penza o bakangaka nani Ada muto aka ko sauver Ada ezaka Belle Vie beta prise moko boy. Non ba film ezebele o ya tourné par Belle Vie ngai personnellement parce que na yoki awa alobi ke non Belle Vie atika ko découvrir yete na scène atika la ko découvrir yete azaki asa vandi na ba déconner ba ya Sinac c'est-à-dire que non auta na Sinac ke boko melanga kuna soki boye biso ke za bongo je sais pas trop na yoka ndenge alobi a soki Belle Vie atika ko découvrir ye na scène te biso ameka qui est kaka, c'est-à-dire que nos Belle Vie n'a pas ça et makambo. Au vrai sens du mot. Parce que ceux qui acteurs n'y sont joués par Belle Vie. Tout le monde a kabatou mususu kuna e o mona film les zo ya kuna pa abengi si mutu ana ke ko jouer tout le monde ango. Ya tout le monde ango. Ce que mon film moko ata koto ba pesa ki mutu moko principal akena ngo bien ya zane problématique te bo mona lobby kuna bo mona ke ba si ba bengi na côté mususu ba PCP principal. Na ebite so aussi bo timi eloko wana. Po na nini po aleka ki pa Belle Vie TV. Belle Vie TV est école. C'est-à-dire que non ceux qui ont l'équipe na Belle Vie télévision. Ba chaîne mususu ya mike ou encore ba groupe mususu ba ozangisa ba obude yote. Ba peso moi valeur ana parce que les cas est pas Belle Vie télévision. Ka so ina possible ba mama bébé so kosien. Donc continue. Ko formula motemo ya formule la kinga ana bani beleti. La chaîne ana bani belé entre autres bandeko bazakuna bandeko na pesi mbote mingi na famille libota. Je vous aime beaucoup. Bandeko na nga baya na ngai ba papa na ngai ba belé bazakuna. Je pouvais ou ne pas tourner et rechanger le rotin. Mais ça veut dire que après ce rôle à liboso, après ce yami balé mais moi je ne suis pas parfaite tel que je suis là. Bonjour Nganga, je ne suis pas parfaite, surtout moi moi erreur na ebele. Mais ce qui est vrai, tout le cas toujours que côté madame na biso les kitoko est dominé que côté ma belle. C'est une dame oyo asalinga makam, je peux le dire peut-être ça na ba mususu kutu na fani na bango basalela yé. Boyo ki bandeko. La grande famille bo aimer beau partager na komi nanga ko chité. Mabe eza trop sur les réseaux sociaux na kombo Belle Vie. Ce que biso pe ba témoignage aboy to koya na ba omi balé misa peut-être ba bazana ignorance. Ya koyebisa bango ke non, il y a 2-3 personnes oyo. Bazolo ba ke non, ce qui Belle Vie té na monde na bango. Ya art mais ba yeba ni pété. Koleka na Belle Vie télévision eza école moko bandeko laissez tomber hein. Yango zomo na nyonso wana il faut kaka Belle Vie sa nini azala na bitumba ya monde na bango nyonso wana ya koloba nzambe nanga jour Belle Vie ko benga kanga na leka na Belle Vie télévision na ebité na se rappela ka toujours na ba parole na maloba o pe nani aloba grâce Luzolo. Grâce nous la loba que non visibilité na nga na zongo na Belle Vie télévision. Jour ba benganga na kende ko jouer na Belle Vie télévision. Bande ko mbangu o na banda. Rôle kutu na linga ta ko ata ba yebsinga que non na zata ya ko sokola ka ba sani. Il fallait kaka ta ba sani. Rôle nyonso ba ko pesa nga na sala ngo kaka po bana bima. Grâce nous lo pa lo bango. Et j'ai vite compris que lorsque Alex Azolo Bakeno, Belle Vie a occupé kozala ignorante ya koloba keno ayebi eloko asala na vie na ngai te. Nini yango Belle Vie asaleli à part peut-être visibilité. Parce que nani Alex peut hasard artiste moko peut a jouer très bien, a incarner ka rôle très bien. Ce qui peut va passer rôle à moi na outil poto très bien.
ebele ba Alex Onyon sotant ba lekika na Belle Vie télévision de to ba nyomo na pe ba mama loketo na ba komi ko benga benga. C'est-à-dire que non mama loketo atala kade ba artiste à partir ya Belle Vie télévision. La grande famille, beau aimer, beau partager. Je crois que tu as maloba ya souka ya Alex. Donc vous voyez, ça soit les qui salut Kevin, après Singarol, en tout cas les tout ça batoka ba Poutine. Non na kotika la ka ko kanga moté maté ko senga kai merci. Mutoka mama Belle Vie na ko kanga ka moté maté ko senga kai merci. Ozana elobeli ya ba artiste, ma belle courage, merci beaucoup. Belle Vie Poutine na ko kanga ka moté maté ya ko senga kai merci. C'est une dame au na carrière nanga asali loko o yemo peut-être ayebiti ka asali. Monde à TV. Mota benga yo. Bazwa caméra batie liboso non. Yaya. Il faut ça fonza malika na motema ni asima za motema mala. Donc déjà mère Belle Vie na monde à scène a découvert ngati. Qu'on se le dise aïba ngati. Na ya nanga kaka na restaurant mère na tourner. Avant qu'on a senga na tourner. Na na restaurant, to fanzi na bayana nga basina tout. Luka figurante. Atalinga, abi, on a besoin de figurante. Donc, on a besoin de mère. J'ai la liquide, la tournée fait figurante. Tu tournes déjà? Ah oui. Ah oui, ouais, je tourne déjà mère. Et bandi la wana. Mais balilo yo, ce qui est zambé, a sali que to koma. Bisla to koma. Moutazan a des erreurs, n'a pas défaut n'a été. Elle reste pour moi une histoire. Oui, elle reste pour Alex une histoire. Bolandi est bandé quoi? Parfois dans la vie, tout le bakabo solo. Je vous aime bien. Tokutani prochainement. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.